papa baye kosenga toko mona pasi eloko ata moko eza te soki bokosunga biso. Mais pendant que les autres travaillent bamususu pe bavandi kaka kosengaka tokokende kuna lokola tokobeta makambo ya bamatch ndenge match elekaki bokomona pe ndenge nini Rita Chei Chitoko Pembe akendaki na stade ndenge azobeta masolo ya dialogue eza na émission oyo. Mais loko na koloba mokolo ya esengo ba gaz lacrymogène oyo bozaki kobeta banani eza esengo toyokaki maire ya Goma pekisi bato basepela te, peut-être pour des raisons sécuritaires est ezaka sensible. Ndeko ya Matadi alobaki na SNL ke SNL bogache fete te me bopanza mituka te. Mais SNL na Kinshasa pe balobi nini tolandi match na courant ya SNL to tolandi na groupe électrogène na ba batterie. Quelque part là il faut que nous travaillons pour qui? Ceux qui ne savent même pas servir les Congolais pour un match, on travaille et contre le régime, et contre la République, et contre tout le monde. Et ça m'a lamouté. Combien de quartiers, combien de communes bazaki na courant lobby? Bino ya bino pas nesi la kate ba, ya bino pas nesi la kate snel. Et zo pe ça passe. Maintenant na lobby ceux qui Kinshasa et Sengo, Otoeki Matete, gaz lacrymogène. Awa USC 24, gaz lacrymogène. Chibangu, gaz lacrymogène. Donc, Massina, gaz lacrymogène. Nalobi boy, gaz lacrymogène. Et yoko sala nini Sengo nabiso. Gaz lacrymogène. Vous aimez aggraver les situations comme ça, pourquoi? Quel est l'aspect sécuritaire important pour mon qui a que na Sengo wane kokati ko salim? Il fallait nous montrer, la Kisabiso, service d'intelligence, que voilà, nous avons détecté un réseau qui voulait monter, je ne sais quoi, Nenge Bolobaka. On parlera du Congo, on parlera toujours, tant qu'on a encore la possibilité de parler. Mais il y a un peu au moni, ceux qui te zoloba, nous devons vous remettre. On ne peut pas accepter de vivre dans un pays où la police ne fonctionne pas. Pour ceux qui police zate, armée zate tokoliana. Biso ba tutozanga ba biceps toko vivre te. Ba to ba biceps ba ko sisa biso. Mais c'est pas pour autant que yo la police obebe sa kaka fête ya batu. Obebe sa kaka fête ba congolais, ils n'ont plus droit à la fête. Ils n'ont plus droit à la fête. Pourquoi? Même pas na yo sala ka pas anniversaire. Et pas na yo sala ka anniversaire. Léopard tozaki kobanga Mali wana toyebi yango tozaki na ba stress ba chilumba oyo na ba fofana bangaja ba débat bon tozaki kobanga ke oyo tokoya komela pema mais tobeti bango 3 KO batu ba sepelate so ki boye baka bolinga ki bo organiser ta ba place moko bo tindi ba fontaine ya masanga ba congolais ba sepeli mais comme bino makamuna bino zaka cadre macroéconomique dollar rango yango ezo mata boye bisa biso cadre macroéconomique. Avant de commencer ma makambu ya 15e anniversaire, na lingi bolanda comment Frank Diongo compte tenu un mariage naye na base électorale naye yango ye ko aboutir à un succès. Frank Diongo ko kita ceux qui ba bengani ba bukeli batu bandako. Frank Diongo ko kende ceux qui ba mama ba ko nyokoma. Ainsi de suite, un politicien qui garde de bonnes relations na peuple na base électorale naye. Bolanda de centre ya Frank Diongo na terrain Nandenga kutana kana population. Place Oyo, depuis 2005, bah fait ça sur Mikanda. Tovandi, standard aïe. Bah eko lobanini, bah tia équipement la katia. To supposer que biloko Oyo, eza ba rayon solaire. Et que kozala wana batute, bah boui. Un certain Osamalo, aza aja ya standard. A obligé madame nanga que tu vas déplacer de 10 mètres comme ça au bato ngani wana. Makoki ezate to tikali awa. De to vanda awa. Et chauffaka. Et ko chauffer boye na la musi vazine na biso o mama oyo. To kabala ba porte ba ni biso na ye.
Tokola muka toke libana tolali to bengi mutu ya gardiennage benga batu non. Te bo fongola ba porte bio comme ça automatique et que c'est le côté. Depuis 2013 bayakate. Ezalaka te. Sikoyo biso tolalaki na madame na bana. Bana balalaka na salon. Biso tolala tokata mwa rido tolalaka kuna. Abano so papa bola mukanda kwa standard e bani obimisa milinga. Na se awa milinga bani bana oyo kuna. Na wila ni kobimisa bana na kebenga jala bango. Na yebisi ke koto biso tosali nini e sandi o mokonzi na bina se yebisi ngai. Aye leta e kozonga awa. Ata eloko bakiti tu eziki banzungu bilamba bana oyoka bilamba bana biloka bana classe tout donc aye milinga koti ebele moi to bimisa biloko ezate to perdre tout to moni ni bourgmestre ni gouverneur ni ministre des affaires sociales to moni yete to moni kaka première fois BTS ndengo ozo mona ngone mona kisasa mobim les seuls kako batia na ndako nde oya standard po eza biloko moko toyebaka te soko ewuta wapi ya standard wana na ndako osepete partout batia alors jusque là toyebaka te so makambo ngo ezalaka ndenge nini makambo ya standard toyebaka te ezalaka mpe na entretien te bazi mpe meme na baza qualifie te soko bengi bango bakoya basuki kutu babaluki bake kaka ndenge wana bayi kotikisa biso ya biloko siko baba no bimisa ba prétexte songa ndenge chef na ngai oyo yaza ingénieur tango balingi batia ba BTS wana aboyi alobi jamais ba BTS ekokozala isika moko na bato aboyi balongo kuna baye nango awa epa na ngai batia nga pe nalobi te nga pe nakoki kozala esika moko na BTS te bongo soki incendie nakosuka wapi nga na bana nga pauvre mwasi boye nakosuka wapi na bana naboyi soki lelo incendie biso batu tokozala ba perdant bakondi bakozala ba perdant te il faut tout se sauver nanu biso moko ye pa boyi banda batia BTS wana echauffaka kaka par semaine 3 fois mais ingénieur toko benga bango toko ata otie ventilateur okolala te tolala aka ndenge wana po molunge nde nazali en tout cas naza na pasi makasi koleka nakoki mpe kokufa kaka lokola G lelo biloko nyonso eziki na peur de tout nazokamwa combien yango oyo $100 combien 200 combien 300 combien 400 combien 500 combien 600 combien 700 oh combien 50 maman Olive papa Joseph papa napesaka yo voix papa Muzitu papa obeni naku mukosonga beni papa obeni naku papa batika ngai na okata na souffle na pema te biloko nyonso eziki badiplome na ngai nyonso eziki moyena kota badossier na ngai eza te mpo nasala mosala na ngai bino botala ngai likambo mpo na mo nde na osala te ngai mpe badiplome na ngai eziki nazoza diplome kala te nasali mpe formation informatique bapesi ngai brevet na brevet nyonso ebungi boyebisaka bakonzi ya OCPT boyebisaka mpe bango bato ya Standard Telecom mais bayebi ke eloko wana ekopesa danger na population bazwi disposition moko te po te baprotéger population boyaki kovanda awa mpo na volonté na bino moko te yambo te batia machine ya Standard Telecom bino OCPT nde atindaki bino awa bandako mosusu ya OCPT mpe atia bato na ye bafutaka bino te boza na retard ya bapayement bafutaka 2% ya salaire alors na yango likama oyo ekoyaki numéro 1 numéro 2 ya OCPT bayaki awa ministre ya PTT ayaki awa portefeuille ayaki awa nazali mokonzi ya bato nyonso bayaki awa bozolanda bino nde botindanga nalobela bino boye te
Standard Telecom alobi akozwa en charge na kozongisa ndako na kodédommager ba famille. Alobi yango. Nous sommes dans un état de droit. Boza ba étranger te. Awa ekozala affrontement pe confrontation. Boza numéro nanga bino so baza nango te. OK. Boza. Oyo aza nango te. Oyo baza nango babenga kinga. Oyo baza nango te boza yango. 099 99 lisusu 27 998 bozolanda 099 99 lisusu 27 998. Kintuka Pécheur, lotissement Mimosa 2. Toye komona honorable Franck Diongo to saisir d'une manière officielle. Yango toye pas molobeli na biso honorable député national. Oyo biso to tchane sika atteint la biso likamboy. To komi ba lettre mingi. Toza baptisé de réception. Na ba bureau nyonso. To komeli gouverneur de la ville province de Kinshasa. Tozu ata réponse mon côté. Proverbe moko elobaka boy. Qui ne dit mot consent. Alors to lembi mingi na magui oyo. Batu baye na kombo ya gouverneur na site na biso to sombe ezali déjà attribué, ezali désaffecté. Nous avons des documents, des titres de propriété donnés signés par la République démocratique du Congo et pas ya conservateur des titres immobiliers. To surtout ka groupe ya batu baye balobi bazali mandaté par ya gouverneur. Ba buki banda kuna biso batie ba soda ba pem alors que biso tozali ba civil. Yango toye pa ya mokonzi molobeli na biso oyo biso to vota député national Franck Diongo mungongo na ye eganga makasi parce que zali mongongo ya bato tozanga mingongo alobela biso même tina parlement tina sénat amema dossier mosika tozwa solution ba mettre bato hors d'état de nuire tolembi le coup des urgences na traité yango na traité yango na ko saisir gouverneur na ba ministre na yeba ndeni situation yango ezali toyeba intérêt ya bana Congo bana Kinshasa droit na bino bo bénéficier droit na bino mutabotre bino droit bino abota. Ah oui. Yango sikoyo bokotala parce que kozala preso. Na Kinshasa tout le monde est preso, tout le monde est maître. Ba champion tozana bango combien? Preso na ba maître, preso to liate, umela preso. Mais Franck Diongo sali plein mais kozala na parti politique oyo batu bazala ka chaque jour. Ezaka parti malete te tole kak na ba siège na bino bozala kate. Président ka ya télévision. Na politique oya ceux qui mutu afini mutu comme politicien. Mais attends. Le Congo n'a pas besoin ya batu qui ont l'injure facile. Le Congo a besoin na batu mitezo sala pour que ba contribuer na épanouissement ya Congo. Tellement qu'on fait de tout le monde des politiciens. Tout le monde des politiciens, c'est quoi cette histoire-là? Franck Diongo a sali plein, Boland.
ya anniversaire na biso oyo tosali yango na méditation mpona kokanisa baye bawaki mpona ntina ya Kongo. Yango nde mpona biso eyali lokola matanga, tolete tomeli te mpona kokabula mawa mpe kokanisa baye bawaka baboma bango na ntina ya Kongo. Boyebi ebandaka le 4 janvier, boyebi makambo elekaka le 19 janvier 2015. eyali makambo misatu kokanga yango lelo. Ya liboso eyali makambo ya mboka. Makambo ya mboka eyali nini? Eyali makambo ya maponami. Tango tokendaka na Afrika ya ngele toyokanaka te, toche manjaka pote bitumba ekoka kosila. Mpo bitumba esila esenge tokende maponami. Na maponami wana soko oleki président de la République osali manda moko ya 5 ans okubandela obembala moko. Elingi koloba te na Congo mutu akokozwa 3 mandats te ozala président. Oyebi ke tobosani te bapapa na biso bapasange Yonatra bayaki manda 7 te akobetela bango maboko baretraite Yonatra. Bongo baitukia ilegini ya IPE ya ISA ya IBTP. Merci. Alors message ya mibale poko katawata. Message ya mibale oyoki bapolitisien nyonso awa na président front citoyen modokaka biso na badialogue te po dialogue eza appartenir na passé. Mais sengeli na limbwela bino po bakotuna bino mpona nini tokoboya dialogue na Laurent Kabila. Eloko ya liboso ndenge tolobaki dialogue ya Laurent Kabila eyali motambo po abongola mobeko likonzi ndenge toyokanaki ndenge akobongola libelo nini ya yambo akolongola esika babeti balobi limitation ya manda. Tina toboyi dialogue yango wana eyali motambo po aumela ya pouvoir ya libenda na yango topesi bino merci. Toboyi makambo wana ya kobongola mobeko likonzi ya suka bakonzi ya Front Citoyen bakopesa biso programme ya baaktivité mingi oyo ekozala na mois ya février. Tozozela programme tokoinforme bino mpona bamitali le 16 février. Elingi koloba te kolanda lelo lokola boyoki ntina tokoyi dialogue tokozonga bamba dialogue wana liso te. Epuis message na bosani boyeba te président Tshisekedi aboyi dialogue ya Laurent Kabila akokota na yango te babeta Tshisekedi maboko. Napesi bino merci mpona tondi bino botondi anniversaire oyo tina eza ya Congo, tina ya parti na biso te. Eza lokola totiki parti na biso na nsima totombola ekolo na biso Congo. Yango nde bomoi na mesa na biso totie drapeau ya parti te, totie drapeau ya Congo mpe toyebi kaka hymne national, toyebi hymne ya parti te. Donc réunion ya lelo eyali mpona kokanisa Congo, kokundela Congo. Donc dédié anniversaire na biso mpona libération ya Congo. Mobu oyo eza mobu ya détermination ya bana Congo. Mwana Congo esika nyonso ozali kolanda tete na gouvernement nini na bango ekonini tokundela mboka lobi na beni na biso eyala
malamu bana babika. Merci mingi na kanisi mingi na biso. Ezili animation na kombo ya dynamique de l'opposition. Oyo esangisi bana mboka oyo baboyi glissement, baboyi troisième mandat, balingi kotosa mobeko likonzi, babengi yango na lopoto constitution, balingi le 27 novembre 2016 élection ya président de la République esalema, balingi le 20 décembre na kombo ya dynamique ya opposition oyo elingi le 20 décembre 2016 congolais mususu azwa ngwende ya présidence ya république. Dès le 9 décembre oyo soki tolekisi kaka mokolo moko ke bokonzi oyo bachange yango te yebake bakochange constitution oyo biso na bino tovotaki yango tokufi libela boki po tokufa libela te po tosala nini toboya na motema moko totelema toboya na motema moko pe élection présidentielle esalama na mbula oyo le 27 novembre biso tu tokende kobwaka lokasa na président ya sika oyo akobima boye te balobi élection balobi nini balobi nini na mois de novembre faut osala élection mais sikoyo bandeko baleki liboso na ngai balobi na bino que biso nde bacongolais moto tokosalisa ba élection eza boye te mpona nini constitution epesi biso nzela article nini ya constitution nana yebisa ngai merci ndeko na ngai article 64 ezali nini ezali devoir wana elobi nini moto nyonso oyo babengi ye congolais congolaise azali na devoir ya kosala échec kotia na pembeni moto oyo alingi kozwaki mokonzi ya leta na makasi mpe na kobuka mobeko likonzi eza boye te bobosana mpe te desange eza koya mokolo ya zomi na motoba ezali mpe ndenge moko ezali mokolo ya bamartire ya démocratie baye bakufaki awa mpo na bazwa démocratie teste ya liboso tokobana mokolo wana naye napesa bino bonne fête mpo nazali témoin ndenge mlp ebotamaki bongo ndeko mosala osali na bakambi bayo napesi bino félicitations et bonne fête d'anniversaire. Na okumisa nzambe mpona mokonzi na bino mpo ete azali visionnaire amesana koya na makambo liboso amesana kokebisa bakongole liboso liloba nzambe elobi soki mboka ezangi visionnaire bato bakotambola kaka kibuli mpona kosukisa nakanisi maso bandeko oyo balobaki liboso na nga balobi eza koseresume kaka na liloba moko mbula oyo ya 2016 kongo na kabila abuo liloba somi ekolo atindi ezali liloba moko Frank Diongo aza lokola ndoki asi akoti na maloba oyo atindaki alobi bomoko oyo parti ya opposition kati na dynamique esali epesi ye esengo mingi ye mpe andimi bomoko wana abakisi boye lokola Frank Diongo aboyi dialogue dynamique eboyi dialogue ye mpe aboyi dialogue wana ya MLP yebisa président Frank Diongo ke komba aza na yango de komba ye big leader aza na yango na katanga epi na Congo mobimba ayebisi bango ayebisi ngai nayebisa bino ete ifo bokeba na mipepe ya mikolo oyo
mipepe ya mikolo oyo ekomi bokende na groupe de prière dialogue, bokende na église na ntongo dialogue, bokende na nsima ya ndako dialogue. Sikoyo tomituni problème nini toza na yango kati na biso oyo ozobendela biso dialogue na makasi boye. Wana eza mipepe mabe, eza mipepe ya koloba ete ngonga epusana, finalement baloba te tokoorganize élection sikoyo te. Et finalement président na nga alobi poste ya nzambe nde bawelelaka yango te. Topesi merci na président Franck po na bitumba oyo abundeli mboka na biso. Na baoyo balandaka ye bien, oyebi ke azaka modèle mpo na bato mingi mpe mpo na biso. Epai na ye corruption elekaka te, epai na ye changement de position ezaka te. Ya solo te, soki yo changeaka ba position kobanga na yo te. Nazolobela makambo ndeko na biso Franck Diongo azosala. Yango topesi ye merci mingi mpona mosala azosala, mpe topesi bana ye mpe nyonso bon anniversaire. Misala bozosala, bosala yango lisusu. Bandeko na biso ya MLP, mbote na biso, mbote lisusu, napesi bino longonya, nasengi bolemba te, soki botangi bien histoire du monde entier, badictateur banso basalaka résistance, babumaka suka na suka bakimaka, bango nyonso Asie, États-Unis, Afrique, na Mobutu sesescro awa akimaki bamosusu oyo tozala bango bakoki kosala baastuce, suka na bango ezali fuite. Merci na bandeko na ye tout bayaki ko contribuer ba José Makila Soumanda oyo bokolanda na émission oyo ezolanda. Toutes les questions d'actualité. José Makila, Bifas, ton vrai opposant. José Makila, commissaire spécial Naya Bimindengenin. José Makila, représentant à Moïse Katumbi, porte-parole Naye. José Makila, José, beaucoup dans l'émission prochaine. Félicitations à mon amboka Franck Diongo, félicitations à Martin Fayoulou Madjidi, professeur Kalele, félicitations à Bandeko ya MLC, Bambozi wa Mbozi, félicitations na Bandeko tout, oyo bakendaki, bakendaki, Jean Lycée Mboussa, oyo bakendaki, certainement. Mais j'ai toujours souhaité que l'unité wane zala ya solo. Tomoni Moïse Katumbi yao. Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Mateso yako, mateso yangu. Pasi na yo, pasi nanga. Dike nga djeba, dike nga djani. Pasi nange, pasi na moun, qu'est-ce que je voulais dire? Nazolo bati. Alors, tango kotala, avec tout ce qu'il y a eu comme scénario, mon souhait que unité waneza la sincère au sein de l'opposition. Ozolo babo pona nini, ngana zolo bapona ebi pona nini nazolo bati. Yangona lobaki pena bakinwa botika biyemba yemba. On a besoin d'un peuple constant, un peuple qui réfléchit, un peuple qui reconnaît ses droits et un peuple responsable. Pas bapesio 1000 francs yo wana koyemba. Umela. Ceux qui mokolo bakopesa te leki wana oza faux. Et d'ailleurs
ngaitambwe Luvumbu félicitations papa nandengo matina babeki na yo wana ezalaki match kwata makambo abali ezalaki te metolaki si bango okobika papa okobeta no bal. Félicitations à tous les léopards, félicitations à Ibenge. Faut reconnaître bato ezanenge bakomona na bamakaro tout na Kinshasa. Oh, victoire ezabi sote ya Marie Misamu tango azaki vivante bino bozaki ondimaye. Vous voulez faire de la République une République de mort. Botika buzoba wana nazo pekisa bino. Botika Maria kende kopema na kimia. Ezana musicienne mwana mwasi na makamwa nzambe bajaboliza comme Marie Misamu. Lelo comme mo santo bokebo ya Marie boche pe photo na ye azo sambela. Vous avez reconnu que Marie priait? Bino bo reconnaîtra que Marie azayi ko sambela. Bozo sakana na banani. Faites du pays ndenge bosalaka pays na bino pays ya ba mort ya batu bakufa. Ibenge ye wana zo sala exploit, reconnaissez l'aide de son vivant. Ba joueur ya léopard bo reconnaître bango. Biso pe ba journaliste toko sala musala reconnaissez nous. Il ne faut pas causer là mokolo bokomona ke na kufi. Nazali biso te Eliezer nin. Toko belela ka chaque jour wao. Tala ba pasi toko mona ba télévision ya batu. Nous sommes obligés de nous plier parce que la télévision est bateau. Il y en a qui ont Eliezer. Il y a pas au cholier, hein. Il y a pas au cholier. Aujourd'hui, va pas si tu comme on a la télévision est bateau. Au moni biso to bimakate biso to bundaka na ombre, mais na ombre soutena kanani. Botika Marie Misamu avanda calme bisika azali. Botika kolakisa ke bino nde bolinga ke mingi bolakisa kitango azaki na bomoyi. Un esprit de mort bozana ngoyo tokena chikapa soki mutu asali yango na lobia bande konanga omoni ngai tambo ndenge nazalaka nga nazalaka fanatique ya mutu te nazalaka fanatique ya oyo mutu akosala soki mutu asali bino ba opposant nyonso tu boza combien bino bokotaki na gouvernement oyo soki ya cohésion nationale oyo différence nini bosali bino bozaki ko critiquer lobby. Je félicite Rita Pembe Chitoko parce que elle a commencé à se battre dans la société civile. Moi si on a pour ko défendre intérêt à ba maman, ba droit à ba maman. Le loba c'est place wana vous sentez qu'il y a une femme qui bouge. Pas seulement que aza moi si ali boso ya moi ka ba nommé mais aza na compétence pe qualité. Oui, ngande mtu na lobby parce que nazo monde. Mais bino ba opposant oyo boleki ba ministre ba excellence nini bosali ezola ki sa différence entre gestion ya ba oyo bazana kati na bino botika ko marcher sur la population au nom du peuple tango koti wana peuple nini ozo sale biso yeyo to komelaka gaz lacrymogène la ki sapeti benda